bandeko nanga mboka nini oyo mikumba ye na mwa bitoko na mwa beponge mikolo tu na 5 ans bakimisaka bango babeti bango masasi mikolo tu mboka bakimaka mboka bato bakokoma barefugie na mboka bango moko ebongo bitulo oyo bikeko oyo biko. Je pense que ceux qui parlent de la balkanisation, eh bien, ils ne connaissent pas l'histoire de la République démocratique du Congo. Il est vrai que certaines personnes, certains politiques avancent toujours des accusations infondées portées sur la communauté Tutsi en disant que nous serions des acteurs de la balkanisation. Et moi, je vais leur poser une question. Qui était là lors de la création de ces pays, quand ces pays étaient en train d'être constitués par les colons? Qui était là de nous, Congolais? Qui était là? Tous les jours, nous disons Mboka Bakoko Batike la Kabisson. Vous pouvez me citer un seul Koko Congolais qui a participé à la création de ces pays? Congolais, tu sais que ça Congo ma colonie. Mais ma colonie, élection, glissement. Est-ce qu'on koufa? Ba Rwanda ba koti, ba Ouganda ba koti, ba Burundi ba koti, na bomba ba koti, ba eba ba koti, bichwa tomo bisika nyoso. Bina bonu kele kabiso ma pona miengo la capitale kaka. Kasa ilo silo ya bato, ba si ba kimi, na ba marche te. On doit préparer marche le 25 décembre. Pour tout ça na ngoni. Marche avec quoi aboutir na nini? Merci na bandeko babiso oyo banso penza bazuli baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko oto chana Océan du Congo po to loba penza bosolo esika oyo wapito ganga kalokola ba patriote esika oyo to bimisaka énergie ya suka pona koloba mayemanso bazali koleka na République démocratique du Congo bandeko tola muka ezui. Et merci encore une fois na babonné na biso ya Océan du Congo wala vraiment vous allez s'abonner massivement à la chaîne de la Libération. Merci bilo pe bato bozo zali baku ya ko like be mission ko tala ngo du début jusqu'à la fin. Tika nzambe alola apambola. Bandeko ba congolais tola muka. Bandeko langa ya kamwa. Ya kamwa bandeko langa na hebité ya solo so tozala mikila bapaya. Tango bako yemba hymne na bango to côté le matoko yemba mais oyo sala makana Congo et alika ka Congo maninde amiyo kakate mais yambo pena tali sa ba vidéo pe to lo ba pamba te to ko analyser to ko lo ba les ezui ezo sala nga pasi mingi na komona ete Congolais telema to bundela mboka Congolais telema to bundela mboka Congolais telema to bundela République démocratique du Congo vraiment ezo sala nga pasi na ebité. Le quoi peut on luka pe pifo yango po ba pia biso ba poste bande ko nanga Koffi Olomide a beti musique bisiko passe ezali mais Koffi azali ko ignorer que ba mort eza ko kufa OK le même jour Koffi na mboka na ba mort ba Koffi mais est-ce que ba Koffi bazaka ba congolais est-ce que ndenge totambola ka botozo ka passe na nation congolaise to yaka ko exploiter mboka oyo po eza pays riche ou tozala ka ba congolais métissage nzambalola métissage côté la biso moi pe akoboye ezate ndeko na ko kokele ko bala ko kutana mobali mopaya baboti bana oko bwaka bana ona te mais ali pasi ah babonkoko eboya kala ngo bato babala na baninga mususu saka peta musu malabwa po makambo biso tozo vivre la Congo. Si réellement Péabiso Nyonso, tous les Congolais athées, il faut que ça se passe. Il faut revendiquer les droits. Ah, métissage, Zambalola, Oli Kambounini, Oboya na Israël, Babalabasi Bapaya. Pour Mboke Kokufa, Mboke Tondi, Bato ya Lolenge na Lolenge, Congo za ba Tchadien. Congo za ba Burundais, Congo za ba Camerounais, ezala ba Nigériens, ba Guinéens, ba Maliens, ba Tanzaniens, ba nani Congo etondi métissage ya lolenge wana kase tumba ya Congo nani akosepela bunda. Hein? Moi c'est abali Burundais. Burundais abali Congolaise. Français abali Congolaise. Malien kasi métissage la bande kolanga bano to ko bota. Bande côté. Koto ko la bonoko na koto botata. Wa nani ya Pascal alobango te alabi sikola kokote la banani po tata na mama nde ba ko bunda passe koti na moteme pa yonga la za rwandais pa yo la congolais
na kolingaka akimi ekotala kati bakongole na ba Rwanda bayokala kasi bandeko langa tala pasi tozala ngoti tokotala pe ya Pascal na Congo to la posa na grand artiste congolais soka bimili banda mboka drapeau mboka tele ba Rwanda pesa ni ba ya Pascal balobi kasi oto komona pasi na Congo pasi ya ba congolais métissage pasi na biso zali bitumbe kosila te tobota na baya motema ezangi mawa ya kobundela ekolo ekonyokwama siko biso bato tobotama na babakolo te tala biso nde tokokufa po bato oyo bakoprofite akoki kokima ke vana na Tchad biso bakongole totikali kuna bakoyambe mpo famille ya mama neto ya tata na ye akimi ake na France bakoyambe kasi biso tokokima wapi okima na Congo central okuti na barwande batelemi okima na Equateur na basankuso okuti barwande batelemi nakima na Kasai biso ya tokoba okima mboka nakima na Lubumbashi na Ituri na Kivu na Manyema na kuna la kutika bako assassinena ba congolais to telema to yoka mawa ya nation vraiment na yebité ba musicien congolais soki pena mituna bango ekosala na yebité ba kiso bokenda ko koteza ya malamu te comment bakoye kotinda bino bosala ka ba base to bondima komi kufa bino moko bozo ba risque likolo ya makamanda pe okebete no conseil yango na mo antenne ya ndako moko fabrica ça c'est quoi ça hein eloko nini pe bino bozo lukata mboka na bino sama be bokima ye bino tu bokima azonga na nuye moko pa sepela comment bokoye komonir nation na bino hein bozo ben capable ya kosalika moko mona ndeko bo defie bandeko na bino po balobike musique ebeta te basolo bayango po la bia ba congolais basolo bozo defie po na nini boso so ba bomi bino hein eloko ni bokozwa musique yango pesa nango ya malonga te eloko boko beta kesa nango ya malonga te nzamba lola oyo eza nini mpenza inconscience na bakongomani boye ke mboka na biso eza envahi bandeko botala na barwandais botala na eloko nini bakosala na kati ya mboka na biso mpo bino bato balobaka barwandais baza te bino bato boza koignore ke bakongolais bakokufa tabo ya l'homme puissant pesa bango na oyo barwandais bakosala na kati ya mabele na biso. Ils étaient nombreux, les Tutsis, à venir de 3 coins de la province du Nord Kivu pour participer aux élections de la mutualité de leur communauté. D'abord, les élections territoriales, notamment un secrétaire exécutif et son équipe pour le Massissi, le Nyiragongo et les Rutshuru. Après quoi, ceux-ci ont procédé à leur tour à voter le comité provincial de la mutualité de la communauté Tutsi. Au poste du secrétaire exécutif provincial, David Karambi a énormément emporté sur Kamandi Emmanuel par 19 voix contre 8. Kamanzi Emmanuel Runigi a obtenu 8 voix sur 27. Karambi David a obtenu 19 voix. Rassembler et rendre utile la communauté Tutsi aux autres communautés de la province, telle est désormais la bataille de David Karambi. Vous voyez, notre communauté était désordonnée depuis une dizaine d'années, mais aujourd'hui, nous avons un comité. Nous allons nous organiser de manière à rassembler tous les fils et filles de notre communauté ici au Nord Kivu afin que nous conjuguons les efforts de commun accord et que l'on soit utile à nos frères et sœurs des autres communautés, ce qui constitue un service pour la nation. Côté Barza intercommunautaire, par les biais de son premier vice-président Kambale Joseph, rien n'est plus apaisant que de voir la communauté Tutsi de nouveau unifiée. Est-ce que nous sommes d'abord très heureux au Baraza de constater qu'au jour d'aujourd'hui, l'équivoque est levé. Parce qu'en effet, il y a presque 6 mois, il y avait 2 comités parallèles. Et voilà que les initiés de la communauté ont compris qu'il va falloir qu'on amène toute la communauté dans une salle au Cap Kivu pour qu'on lève l'équivoque. Maître Ali Kabengera de l'activité ne cache pas sa satisfaction de voir les votes passer dans un climat de calme et de collaboration. Nous savons bien évidemment que les élections ou alors la démocratie dans son
sens moderne, engendre toujours des divergences entre des candidats. Mais s'agissant de ces élections, tout s'est passé normalement. C'est un travail qui a été concocté et réalisé par une commission avec laquelle je suis à cet instant. Les autres sont à Kinshasa. C'est un travail d'équipe et pour nous, c'est une fierté d'avoir ici la mission que l'Assemblée générale nous avait confiée. Je pense que ceux qui parlent de la balkanisation, eh bien, ils ne connaissent pas l'histoire de la République démocratique du Congo. Il est vrai que certaines personnes, certains politiques avancent toujours des accusations infondées portées sur la communauté Tutsi en disant que nous serions des acteurs de la balkanisation. Et moi, je vais leur poser une question. Qui était là lors de la création de ces pays, quand ces pays étaient en train d'être constitués par les colons? Qui était là de nous, Congolais? Qui était là? Tous les jours, nous disons Mboka Bapoko Batikela Kabison. Vous pouvez me citer un seul Koko congolais qui a participé à la création de ces pays? Nous sommes d'abord Tutsi avant d'être Congolais. Le Congo nous a trouvés, le Congo est venu vers nous. Nous sommes Tutsi, nous sommes fiers de l'être et nous appartenons à la République démocratique du Congo. Nous sommes Congolais, nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes Congolais, nous n'avons pas besoin de nous justifier. Eh bien, s'il y a balkanisation, ce sont les ancêtres qui peuvent le décider. Croyez-moi, il n'y a aucun Congolais qui peut décider aujourd'hui de la balkanisation de ces pays. Tutsi soit-il. Mais si nos ancêtres, ceux-là qui ont créé ces pays, décident aujourd'hui de balkaniser ces pays, eh bien, vous le connaissez bien, nos ancêtres, c'est les Belges et leurs sociétaires. S'ils se décident aujourd'hui de balkaniser ces pays, je ne vois même pas celui-là qui lèverait sa main. Parce qu'il n'était pas là lorsque ça a été créé. Eh bien, pour nous, c'est juste un faux fuyant. Nous n'avons besoin que d'une seule chose, vivre comme tout le monde, dans la paix, sans être stigmatisés. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons vivre comme toutes les autres communautés. Et nous ne vivons pas mieux que les autres. Le même problème que les autres communautés, nous le partageons. Les routes, l'électricité, le chômage, nous le partageons au même titre. Les Tutsis n'ont pas de privilèges. Nous ne sommes pas dans un pays qui octroie encore des bourses d'études, des faveurs à sa population. Il n'y en a pas. Tout ce que nous avons, nous travaillons d'arrache-pied pour l'avoir. Et donc, nous récusons ces accusations infondées et nous conseillons aux gens qui continuent à nous accuser de venir ici. Ils se rendront compte qu'ici, c'est chez nous. Nous y sommes, nos parents y étaient avant que les colons arrivent et nous continuerons à y exister, qu'importe leur sentiment de haine ou de discrimination. Une occasion comme celle-là offerte par le numéro 1 de la République, c'est-à-dire le président de la République, chef de l'État, ne saurait échapper à la communauté Tutsi. Vous savez que nous avons plusieurs problèmes qui nous guettent, et en particulier nos frères qui errent à travers le monde comme réfugiés au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, aux États-Unis, en Europe. Eh bien, nous souhaiterions que nos populations rentrent au pays. Ça veut dire que nous avons aussi plusieurs desiderata, que si l'occasion se présente, nous ne manquerons pas à le présenter au président de la République. Tenez, c'est au total pour 13 postes que les élections ont eu lieu. Ces élus représentent officiellement la communauté Tutsi du Nord Kivu pour une échéance de 3 ans. Debout congolais. Eh! Nzambalo la poka bosa mitea mabe boso lingo sunganga te. Kapo bosa mitea mabe boso lingo sunganga te. Mais bis opération Jeanne d'Arc tozalango. Opération Jeanne d'Arc ezali.
biso tokotambola ndenge Jeanne d'Arc atambolaka, biso tokotia mopanga, tokopelisa moto, tokosala nzamba akotindela biso bibundeli, akotindela biso bato baza na misolo bakosunga biso. Lelo te lobi te opération Jeanne d'Arc ekosalama na Congo. Tokokende este tokobunda, tokoya na ngongo mutu ayebi te. Opération tokosala, tokoluka bakisi ya bokoko, tokolata biloko tu o bakoko la biso basalelaka ya kolimwa ya nini tokozala nango kaka poto zikisa ba Rwanda oyo bomoni ebele oyo salo oyo bazoya kosala ba élection na bango na mabele la biso bolandi bilo moko baza komi pesa na ba poste donc bango basi ba envahir ba koti et tout le quoi ba vendre wana assemblée la bango nationale la carte République démocratique du Congo oyo ba osala élection na bango bomoni bilonga congolais zate bongo congolais tango tela biloko boyo bani kolo balanga okoyebisanga nini congolais telema congolais to bundela mboka Yezu ndoki Félix ayebi makambo congolais telema congolais longo na liloto motika kokende kotambola kala babase koloba makambo ezangi tina. On n'a pas besoin de politiciens oyo batelemi baolo bala bango eloko te pour la nation na bango. Mboki ezokufa boye. Yo politicien ozotambola, okosala biso ba base, ba yambola 5 ou 10 personnes, ba tcholi kola mapeka, olekani na bipe bilobela, olika ba filmer. Non, on n'a pas besoin de ça. Toza na posa ya bato oyo bakoloba maloba ya nguya po na mboka. Toza na besoin ya bato oyo bazotala nation, ndenge nini ba envahir yango. Tout se préparer, tout ça la guerre. Pour être tout repoussé, bateau bazala mboka. Congo fait ça la guerre, bande kolanga. Congo fait ça la guerre. Parce que Congo est envahi. Bande kolanga botala bile moko ba militaire. Minoko ba koloba. Boyoka makamba ba lobi. Po boyoka ka minoko bango ba koloba. Kabuya l'homme puissant. Toke inezui. To panza bango bato la lokuta o bazalo bake Congo ya lekimia. Totala bino moko pe bomondo. I'm the overall operation commander of this operation called Operation Suja in Eastern DRC. This operation started with the engagements between the two countries at strategic level, and when it came to the tactical level, we had a lot of engagements with FADC forces, with FADC commanders on the way forward on how we are going to effect our operations in Eastern DRC on the ground. And 2 days back, the operation was launched. Operation Shuja was launched by employing Air Force and artillery on the identified enemy defense locations in Camp Yayua, Tondoli, Belu 1 and Belu 2. Yes, as we are saying, currently we are at Mukakati, where we have established our forward operating base. This location is 18 kilometers from the border with Uganda in Usunga. This is where the ground forces will launch the offensive against the AD, and from here to Semliki Bridge is about 9 kilometers. This is where we are. Yeah, the information we are getting on the ground and from our friends, the FADC, is that the enemy was seriously punished by own Air Force and artillery, and they have a lot of casualties so far. The duration of this operation will be determined by the military strategic end state. The military end state is, of course, to defeat the rebels and to defeat their will to fight. The strategic end state is to create that conducive situation to allow smooth trade between the two countries and prosperity between the peoples of the two countries, the DRC and Uganda. We promise the people of Uganda and the Eastern DRC and the people of DRC that we are ready jointly with FADC. We are ready to defeat the terrorists, and we are ready to bring peace back to Eastern DRC. Bande komina moko bomoni wana balobi minoko bino boboyebi Congolais boni ozali komi chola boye
bandeko na ngai mboka ekokende bato bakokota tango tokoloba mboka ekokende lobi nini tango bato bavandele na kati ya ndako bato wana bakomi kotia yo molunge bato wana baza bandeko na yo te oyambaki bango mpo na mawa bakomi komi ebele basali makambo bendeko na nga bongo yo tikela bango bakobotolo ndako te oyo eza makambo baluba bandai kosala te moluba koya moko aye kofutela ndako no aye mibale aye misato aye kula bu abotolo lopango bato baescroke tala ndenge mabe oyo ezongeli biso la Congo tala mabe oyo ezongeli biso la Congo siko congolais komi sala ndeko na ye moko congolais mabe po apesa mabele ya bapaya apesa mabele mopaya vanda bakongolais makambo oyo azoyebisa bino ezosalama eza ya lobi te eza makambo ya sikisiki boyoki bango ndenge bakoloba la balobi lobi te eza makambo ezosalama mpe bazofilme bango bazotindela bino bavideo mpo bayebi bino mpe bazofilme bandeko na nga totumba bango kosomba pitolo kosomba limeti eza kosenga misolo bato bakobima bato bakokende eye kosenga misolo ndeko moko komeli ngolobi mamoseya bastratégie sala yo kasi na kosala ngo na maboko yo kasi mamoseya aza ebende mamoseya aza moto ntango botindaka balobi mamoseya kende kosala na nsima nango bakisa eloko mamoseya bima nango akele kosala te yo lobi mamoseya akele kosala o expose oseya kufa na ye na bana ye mpo bazanga ye yo vanda na bana boliaka mpo na nini ingratitude aboye oseya azosenga opération Jeanne d'Arc botinda misolo kotinda ngo oseya ya pamba te nakele kobima ya pamba ono nazoya kobeta mbela boye bakobeta ngai nalalaka libanda yo kipaka ngai te bokosa ngai kosangisela ngai mboka garanti bopesa te kotindi koseya kele kotumba ndaka badepute na kotumba yango na lolenge nini na kotumba yango na maboko baninga basala mitambu botalaka livre Josué te Josué nzambe alobaki na bango bosala mitambu bokende bisika bamai ezali boluka bamoto bokangisa bafille de fer babundala biloko wana tu seke nzambe apesaka bango makoki bino bakongolais bekotinda mamose yakende opération yebi ndaka badepute opération na yebi ndaka badepute yo so sitelenga kombele ndaka badepute osi osali stratégie ni mpo bakongolais babima boza na maloba mpe trop tosoko kosala te opération Jeanne d'Arc bana tout il faut tobimisa bango libanda mais tokobimisa bango lolenge nini si nous n'avons pas de moyens bapoliticien bakangi bambongo na bango bapoliticien babloquer système mpo balobi biso faut tobloquer peuple oyo mais biso tozala koéveiller conscience mpo na koloba ete tosangisa misolo yokanisi ndenge boza ebele bongo soki bokangi motema $100, $100, $20, $10, $50, $100, $100, tokangi ata $100,000 bino bokanisi opération oyo ekosalama te parce que biso moko tolingi ta soki tolobi $100, $100, $50, $50 bopesa mutu te bopesa nga bomona soki bana na baobima te parce que oyo botindi eyosala eloko te bopesa nga pomekana onzambela nga soki asalaka te toza koganga koloba na bino ke toza na droit c'est lui qui veut la paix mboka eza envahi tala bato wana bazoforme bagouvernement bazoforme bato na bango basala baterritoire baza kopesa bango déjà misala systématiquement mpo bango bakomi ebele bavanda ntango bango bakomi kosala bazali kose multiplie bandeko na nga tokoyoka mawa baboti mpela bandeko na biso estate ntango kokoma wana alobi swahili na ye bora oyo mpo olobi swahili bora olobi oyo ndeko na nga nasani natika ye me ndeko azoviole azoboma soki na bino alakisa bafilme oyo basali massacre lobi ekosimba te na banorme me ndeko na nga naza nango bandeko ntango babela nga baboni kaka mamose ezwi yo bwaka kaka likambo te nkone ekobima ta mokolo moko me ndeko na ngai toumeli mpe boye tosala te action ndeko na ngai mpo na nini tozokanga mitema boto ya nde kongo ekei basoda wana bazoloba ni DRC atatala bango na mama na bango oyo bamonela moto etumba te nzambe obongwani mpe tozaka lolenge ala biso nde bato nde tokobongwana nazala te na makasi napumbwelaka moto ande bakofime na monoko mpe natumbe moto mpa zika na DRC oyo basalela bino na DRC oyo basalela bino tala ndenge baimpérialiste baenvahir mboka balingi te to progresse bakoti na minoko bapoliticien koloba na bango ke développement ekoki kosalama na Congo te bino mission na bino ezali tofutaka bino misolo bodistrait peuple congolais peuple eza na kati ya distraction na bahome politique badistrait bango bakopesa bango passage te bakolalisa bango pongi système wana ekocontinue parce que tous les politiciens baza na kati ya système bapoliticien nyonso baza na kati ya système mais biso tosauve Congo opération sauve le Congo opération Jeanne d'Arc mboka na biso eza envahi biso tobima na se topelisa moto ndeko na nga na
marche, on doit préparer marche le 25 décembre. Pour tout ça, marche avec quoi aboutir na nini. Marche ko pesa biso nini. Biso to ko profiter de la sima marche. Bato balala ki bayo ki fait. Bisiko bakena ko so ba carburant la pompe essence. To tumbi ba pompe essence tout na ba commune. Mala moko. Bazangi bisiko ko so ba carburant. Lobi na tongo to bandi. Lobi akuna une semaine Congo peli moto mindele wala bakoya ko sala loko. Une semaine à capitale peli moto mindele bako sala. Bisika institution evandi. Ndeko langa soki biso to bundisi awa, to terroriser, to fêter na temps o ba on lingela biso bulu bakanga biso sur les 15. Ba confiner biso ndeko langa. Pona ni biso to so ba risque bozo ka biso te. Comme biso c'est bien bon, mais tozo ke ndende ni bionga se ben kolonganta. Il faut to bima na makoti. Peto koki ko bima lisusu la banzela te ba marche biyemba yemba te. Il faut tout ça progressivement opération Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est déjà recruté. Jeanne d'Arc est un enfant de 12 ans. Mais il s'appelle a 12 ans. Qui signifie 3. Mais bimbala est pète toi mi. Nzambe pas continuer la carte à l'Ikambango. Alors tokende pour ça l'opération Jésus bandara mission à Ageni na 12 ans. C'est quoi il faut mission ce tozo ngabala 12 ans pour te sauver Congo parce qu'il faut 12 nessa la musanango. Il faut que tu aies 3. Ndeba bima. Pas que le la misala. Alors, tu combien de temps pour ça la misala de Kolanga? Exactement, ici, la Kolala te. Ta ya boyete ba envahir mboka. Ta ya boyete de Kolanga. Ta la loko et salami na 5h du matin. Nazo suki ses yeux, c'est d'ailleurs qu'on bête en bela. Ndeko kose la motote. Kote le malapporte à motote pour nous kokangandoki. Qu'on lui kembele te meninga kalingi sauce na ele yoka mabe. Nele bato bako bomala. Ngai naza kobela kolobala oke tango ekokinga na oke telema toke ndezu ezi. Ngonge belemi to la muka to telema ko pesa moto charge te. Soki yo moni oza na misolo tinda. Yo moni oza na bibundeli songolo tinda. Yo moni oza na capacité à ko fula. Bongo eza lisu totala te. Biso tout to benga ba congolais. Peu importe divergence à ba kilt la biso ya ba prière na biso to salaka. Peu importe to za la besoin to za la uni pour nation. Unité c'est pour la nation. To benga la bato mabe, to longwa nanu. Ngala za muta pevalon, ngala za muta vidi mukulu, ngala za muta Congo monga. Te za nzambe. Ezali nzambe to so benga. Ezaka ba différentes langues. Mais mo kele saka moko kabonité. Ma branche na kabonité. Prophète la prophète atinda ba pas nzambe azaki na mission na ya sali esili. Ngai na yo totala biloko oyo ko pesa biso boboy. Totala likambo tali ekolo. Mokongo moluba mo swahili mongala. To simba ni liboko na liboko. Ona mopanga, ona mayela kokoma. Ona badeko ngwanda sa pesa biso stratégie. Ngwanda pesa biso mayele. Ya yebi Congo mobimba akomeli biso mikanda nzela kokota la sama ezali nzela kobima na mabele ezali nzela ndeka likolo ezali nzela kokota la sezali bako beta binduki aérienne bako solola bako beta babombe bako intimide bana mboka bako kima bako kufa siko ngai na yo tango to kotala ba film to suki be mawa congolais bima keloko te bima makila bisika boali po maweleki ni swabino na pinzole bima makila maweleka to sala action yesu tanga lelaki Lazare suka langa defie ki mokili alabi papa naza kobelela po mokili yebanga ke ya uche pa no Lazare sort bona kisanga bisika kufaki 4 jours à poli alabi ngande 4 jours na ngande lisekwa na ngande bomo congolais to kosekwisa Congo mokoloni. Mais ma ponamia, élection, glissement, mibio, glissement ya nini? Est-ce qu'on kufa? Ba Rwanda ba koti, ba Uganda ba koti, ba Burundi ba koti, na bomba ba koti, ba eba ba koti, bicho antomo bisika nyoso. Bino bonu kele kabiso ma ponamia ngo ya capitale kaka. Kasa ilo silo ya bato, basi ba kimi, boko luka ba ponami po banani ba voter. Élection mo banani ba voter, ba accompagnateur système accompagnement to boy guitare wala to katango to beta guitare basse bina to ba musicien boko tiola ba peuple bon tala loko esala mina 5h du matin kaboya l'homme puissant bongo to suki sala biso.
nanga mboka nini oyo mikumba ye na mwa bitoko na mwa beponge mikolo tu na 5 ans bakimisaka bango babeti bango masasi mikolo tu mboka bakimaka mboka bato bakokoma barefugie na mboka bango moko ebongo bitulo oyo bikeko oyo bikondo oyo bakoshe kor oyo baye basemboli makolo bapakoli yango bafuta mbila mpe bango badondwaka mama jawa. Assalamu alaikum na bamizima na ngai bakongolais to balusa mabele na mai to simba miso na biso efungwama to kele ko sukola miso na liziba ya beteza to tika komona kongolo kwa banzete nzete to mona kongolo kwa etenya nzoto no bako polisa yo ko tala ko bima bakisu bako polisa ko tala ndeko langa okoluka kisi na lolenge nyonso ata masuba no moko bako meliso balobeza kisu ebikisaka ndeko na ngai. Combien plus fort nation les envahit. Ceux qui vous académie tema ya koyoka ndeko na ngai na banzi to kobenga na tout ça quelque chose. Opération Sauve le Congo, opération Jeanne d'Arc. Toko telema likolo ya mpunda, toko ya na moto, toko tumba, toko panza toko sasaka congolais sokoli. Soko boy Félix Evanda deuxième mandat na kiti kababo konzio bonyoko nzamba kotuna bino na suka. Oseya bela kite. Aloba kite. Yo monaki capitaine na simana ye, o monaki général na simana ye, atambola ki na ngai mokeli, pona koya ko beta mbe, bate ko mona mwasi ni abeta mbela ya boya banga kate lobi papa langa wana. Abi mwana ye yango yo banga kate, mwasi ni na koloba boye soki sa force fena de Dieu te. Mato imango ngata miracle yanga osezo kama sabino te. Ezo kama sabino te ke na la mukaka. Na ye koloba, pena alia na Kishasa. Peka na bisiko batolo so baleka. Bino kanisi wana ba ko bikisa ngapo na spécial. Nzambe ndalobi na loba na bino boyoka to sale loko. Celui qui fait la paix prépare la guerre. Congo ya ngwaneke kaka moto azana mato ya koyoka ayoka nyeta babe ifo kuyo moto matondo ekomela mana na ngana États-Unis d'Amérique na kundiana nanga lelo likamba Congo, lelo likamba Congo, to yende pona Congo sikolama, to yende pona Congo sikolama, biso to yelelo ka koloba likamba Congo, to ekotela likamba moto te po Congo za ya moto te, to ekotela likamba kingandi te po Congo za ya kingandi te, to ekotela songo pakala te, na ekoyebisa ba Congolais conscient, oyo boko lia, oyo boko mela, oyo boko bosana, ke na mboka no ngai ezate, lotinike ezali te, bana no bako nyoko, batata otika, misu basundola bana bawangala bango, po moyeba salisa bango ezali te. Nzamba lola, kota likamba République démocratique du Congo, tala ba envahisseur oyo baza kokota, tala ba envahisseur oyo baza kokota, tala peuple oyo bandirsi bango, tala ba kiso bakenda kosimba ezangisi bango mayele. Nzamba lola, oza nzambe ya solo ya bomo yobo ya Félix, mais nayebi Félix akofuta kama kambo nyonso lekila mboka, po yobo ya kamotoi mangonga ba Congolais. Nga nayebi bango ngbanda palobi, baboyi koyoka. Lelo mbanda kufi bako zelo seya kufa po banzimba ko seya banda ko loba ya solo po ba ko komisanga héroïne lokuta nazana bomo ibozo kanga ite bako komisanga ba héroïne bilota lokuta sibali wala nga na lingi na vivre bo solo tango to ko bunde tumba tango to tumba to sasa soki bako pesanga ba kombo la siba pela sepela boni boko yoka mbela te boni boko yoka te bako mona bilili pe mitema makasi nzambe kombo na ekumisama Kabila Félix Kagame babo mabato bila ba politicien bo sangani liboke po bonu ye peuple congolais bola lisa bango mpongi batikala koyembela kabino me boye baka ntango ekokoka bana longa bakokita pe bana bilaka bakokita pola kosisa musala o tango ezali bana la bilaka bakokita bana nelonga bakokita nzambe akotela mission vuluzi mission na kozala accompli o rekarnaki pour être yosongo tel sala mokili ke yozali nazala konzima ke mission na kozala accompli tika nzamba batela kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne nzamba batela Judeka adorateur mais s'appelle électrique nzamba batela Papi J directeur recherche stratégique nzamba pambola sango mokondi parabe miso babiso a pambola Junolo soit mon ami de tous les temps a pambola Mamour d'Angola la mokitene Florence Matondo Mido a pambola mana nanga États-Unis d'Amérique la mokitene
na molonga na ye kunjana na ngai équipe Polaté, que Dieu vous bénisse. Merci na kosomba téléphone, merci équipe Polaté, merci équipe Polaté, merci encore une fois na yanga mokonzi, merci na mama na ngai touti kosoa na yo ba Kongo manye bele bana souci kasimi solo mama na ngai lelia la bito zan clavé na tango biso to boko zo ba vaccin to zo salate so que ça qui kama mbongo to zo kambela tika nzamba mona bilo boso ba vaccin te bo vanda eloko boko ko sala mate Kongo na biso e ko zo lisekwa lango po bana nelonga bana na bilaka voluzi akotelema pasa telemi akopesa bokasi mission na yeko zala accompli matondo na bino nyonso ingeta bala mvuluzi. Merci encore une fois Nanita Baba Ifokuyo Moto Bakoko Lumumba. Merci encore une fois na bana Nzezalando au bon rétablissement na yo et jeuni oui vin Nzezalando nzamba batela bino bakoko Nzezalando nzamba bomba bino nzamba batela ya yo yanga la France Célestine la France bon rétablissement. Merci encore une fois la maman Célestine États-Unis d'Amérique locale mela. Merci na yo Célestine pe musuzo la France. Merci na bino bala mvuluzi ingeta on ensemble Kimbangu voluzi kita la Congo mabele ya Congo na chango liboso na yo voluzi mission na yo ezalaki poete Congo bato bazonga bomoko balia minere na bango babomaki okasi yo zonga ki na kati ya nzoto tika ete este ya mboka la biso hata ko bato la bakokende menga na yebike yo zali makuku matatu eko sala musana ngo kintwadi eko sala musana ngo na ba oyo yoko pona poete totelema tokele ko sisa ba ancêtre la biso bokufa pona mboka Lumumba na belelio okito mpolo na beleli bino na kati souffrance ba ko zikisa bino ba ko tumba bino kasi bola bi Kongo mabele ko kendete ho nsambalola mosala na rekobesa JKM soki yesu azongete kabu ya l'homme puissant toko continuer na ezui pour na éveil patriotique ya bakongomani